comprendre que bolingo ezate entre bino basala nzambe ba pasteur ba prophète mais église est comme l'isoloté église est comme le rwanda ba parti politique et alite mutuna mutana groupe ne ya batu ba travailler mutana linga ma tendance ya ba français wana neti bango baza batu ba français bango ba terre na français bango basambela batu ba hépatite batu ba maladie ya ba whisky ba cirrhose bango basambela batu baza ba problème ba aveugle balinga troté bango balinga batu ba mbasuté. La prière, oh Dieu est grand, la grandeur de Dieu, l'Éternel est puissant. Alléluia. Babilo, biso siko yoto souffrir na cessé pour la batoile. Oh bango siko baza batumo na kili tra bango président Félixaï. Tala beto à côté l'église. Lité elo a roto zolo ba côté président il faut boye local. Pour union sacrée de biso. 1 plus 1 2, 2 plus 2 4 qui fait la force du Congo. To lingi yo me bateau ba pembe na o ba lingi to poussana te. Alors siko to sani. To sala FCC dans le Seigneur ou to zara na union sacrée dans le Seigneur. Siko mikolo yo lokola ye fallait comme na tokos D. Ngame na komi na étape et na komi pe na etoko D. Yo ko meto siko ko molanda no fali pour pas ko. Na olandete ye azo gagner koto ngana zo gagner koto. Nation. Président Nyosa Roye Falukanga. Il faut Lukanga, ouais. Ah, Lukanga tendeni pour mutasala histoire na mbogo mutapeza prophétie avec précision ezanga. Ba Lukanga tendeni la flatterie. Flatterie na mamboko nanga na bimisa plus de 20 présidents dans le monde. Na mamboko na. Oui, na Centrafrique, na Paris, na Brésil, partout na Sakola. Ba koma ba président na kendaka na ndako na bango to li avec nando nanga na présidentielle. Ah, bologena lela. Trésor Mancour, Kumbela Mokili, Kumbela Mokili, Trésor Mancour, Kumbela Mokili, Talaka Yom Kumbi, Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela Yango. Balobi to s'abonner bisotu na chaîne Kumbela Mokili. Talabango ba jaloué, bazo banga banga banga. Mancour wetu alo bakate. Trésor Mancour wetu. Ouais. Kumbela Mokili. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci na bidonyoto ya internet partout na RD Congo beaucoup tala kumbela mokili biso tous toujours on a pour nous kumbela bino actualité bien pour nous kumbela bino ben invité bien pour découvrir bangoka ana kumbela mokili je profite à saluer Salima Maputa donc yoza déjà on a hôtel biso pourquoi pas Trésor Mancour donc avec plaisir quand des beaux mots na déjà tout ça déjà on a tout qui y a na terrain côté prophète Denis Lessi donc et toujours azana pour nous passer nos plaisir pour nous passer nos lengi bino mobolanda ndi makambo zokende quand ndingi tulubaka biso toza toujours wana pour nous passer bino ba indu sesika donc tout tika la rana plateau te telatina mokwale loto kiti côté prophète Denis Lessi bozaki na posa na ye bobi 2021 to bana bena na sika o na mosala nzambe donc et voilà pourquoi pour na ko sepesa ba mélomane émission qui des effets to kité pe awa na ndako ya mosala nzambe Denis Lessi il est déjà là ensemble avec moi Mbote prophète Mbote les grands journalistes les mignons et les pétés Mbeza Meshak ouais makasi ça va on est là na linga bataboy courage Meshak na sepeli merci besoin na ozala. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, c'est une équipe qui a 2021 émission aucune des effets. Kin des effets et longo nabino. Donc, n'habitez pas fêter les cas qui comment malgré confinement tout va. Biso va passer, tout ça na moi va murmure parce que va veiller à la IT. Toi il a veillé à part Roland Dalo à Kenaï veillé na Konzamboka la période du peuple. Baba Keti 23h. Vous avez un mot à murmure. Oui, nga personnellement na ba passer belé murmure makasi. Parce que bango basali quand même ti 23h. Biso ba kati biso ti ba 20h. Au moins que toche ba veiller na tongo et comme veiller journalier. Quand même en tant que mosala nzambe moi murmure ko zala te na ngambo. Nini murmure ya la te eli asenga liwate eli pi asenga mutu moto akufa. Donc nde tozabwe to na tempérament to na ba murmure to pe bato. Ceux qui te monnaient le gama, bango de bateau bateau bébé seigneur sacré. Pour union sacré il faut ban dans l'église. Biso va passer photos à ini. Ba inviter biso te ba ponega 8 personnes. Ba ke ça la coupe na bango, li solo na bango. Sikoyo. Or
prière on est à la nation pour la mokonzi pour la mboka fallait associer tout le monde pentecôtiste réveil tout tendance pour tout ressemble là. Donc si je comprends bien que bolingo ezate entre bino basala nzambe ba pasteur ba prophète mais église comme l'isoloté église comme le roi ba parti politique et élite mutu na groupe ne ya bato ba travailler mutu linga ma tendance ya ba français wala neti bango baza bato ba français bango ba terre na français bango basambela bato ba hépatite bato ba maladie ba whisky ba cirrhose bango basambela bato baza ba problème ba aveugle ba linga troté bango ba linga bato ba mbasuté bango ba linga ba prière oh Dieu est grand la grandeur de Dieu l'Éternel est puissant alléluia babilo biso sikoyo to souffrir na cessé pour na bato ala oh bango sikoyo baza bato mo na kilite na bango président Félixaye tala beto à côté l'église tout ça pasteur a sentiment ebika wa masole côté na zak nzala souté vi na mobima yo monite jour mo la lora de la Bali président a commis na ko lobanini témoin à mariage président na telemi yel sanga passer na ndengo na ala na bandota mabende donc bango sikoyo bazo vivre na présent tout le temps il fallait faire participer aussi même des petits pasteurs qui sont à Kingasani qui sont là à approcher quand même mon président basambela pour na président na bango autoriser et loko ekufeli manga mutolo mama FCC ya ngwana ku bloquer ba député ba mon présidenté. Il faut que les jeunes pasteurs bazo évoluer biso to mona ba président mais bango peut pas pousser la paix à Monica et ressemble à la président ça fait un effet dans le corps et ces gens-là soutiendront les chefs est-ce que c'est batikal nanda ko basé belé parmi 8 au bangobaki pour na mona wana mukuna na moni batu ya mukuna na moni pasteur ou ya compris président ya assemblée onani Godempoi na moni nani Alpha Lushima namoni Dodo Kamba namoni Patrice Pazaki wana Patrice akende le rôle musicien donc Patrice kuna kende le rôle président ya ba musicien to moni passé Kindomba ba espé kutu bazaki te batu ba leader pende ya mboka lokwa biso boyo to monani te batu ba fâché na ba TV ba benga biso mais leader ozatende nga bité invitation ya kité eyete koteri te eloko tozoloba koteri président il faut aboye lokwana pour union sacrée de biso 1 plus 1 2 2 plus 2 4 qui fait la force du Congo to lingi yo me bato ba pembe na o ba lingi to pusana te alors siko to sani to sala FCC dans les seigneurs ou tous à union sacrée dans les seigneurs. Donc voilà le bâtiment au président de la République à Kabolaban. Bango ba Kabola bisouté. Pour ma vrai leader batika na cité. Donc ba vrai leader ne batiki biso na cité. Voilà, ça c'est bien. Maintenant ouais, je comprends. Pour battre ça l'histoire de biso. Mais ebele pe comment le voir. Belele tabima na mbonda abima ye moko audi l'église moko te ak memi batuté. Oyoki histoire wana. Ouais. Mais comment le bon prophète Denis Lessi si là hein donc Denis Lessoto. Si lo ya la micro. Do mona ba ede na ya na micro. Soko moni boye micro. Yo a chercher. Yo a chercher ti yo komi awa. C'est parce que oyebi que muto li solo na ezo beta mana mukili momba. Kosi les années nazali na première vague nzondo sai musala ngoti sikona na kodi ke banje deuxième vague mais Rimer peut bimé belé papa nzonde TV babio non prophète Denis Lessi chaîne on est koka ba mindele na habité c'est vrai ou faux té chaîne on est nga muta somela ngo za braza mutumo ya kiko escroquerie tout ça na tché na boloko asala neuf mois na boloko awa oui parce qu'il y a Yibi et loko za yote au sale escroquerie na telagi na boloko na kena maboka ba konzi po ba kata le campo ya pa ay mo pagano donc biso na bango to na entre bisoté net ngana ko ndo futa chrétien té net ba petit o ba journaliste ba ofinga nga mikolo pona le 18 na occupé bango té po ba petit faut ba mata tanga ba succès na kombo il faut attendre de les pour survivre atia titre mikolo so titre la ngate ba talote alors bango pe bazo sala ngo mais ba sala bongo te parce que bazo avoir malédiction c'est pas bon et puis bazo kosa makambo ça bien été donc ngai nazo ipso vérité chaîne wana na somba na mbongo ba pamolanga na braza na mutu mo atindanga ba mona poto na kesomba voilà tango ba yeko yiba chaîne wana
ndeko moko ya famille présidentielle ya Gabon asombeli nga susu émetteur. Donc yo monisaka fufu ekoti ya biloko ekoti ya eza mama moko alandi nga émission aza na États-Unis mère wana nde ye nde moto atindi nga biloko ya kolia. Donc biso tovivaka na miracle yango ozomona nasila te peti na nga mikolo oyo nazongaki nanu na kibudi bato bayebi ke nazonga na église mais nazongi nanu na kibudi na nation siko nation ya kibudi c'est-à-dire nation nazongi na nzela nation siko na koteli siko yo bolama nkolo efuta ngai vision na nango na yaki na kibudi c'est-à-dire na na nation siko yo na bandi siko biloko bango balukaka oyo ya nzondo na siko nazongeli tapi de na tiaki tapi eyo na kenda ba stade Denilé Cyprès Jésus. C'est bien. C'est bien prophète. Denilé Cyprès Jésus. Si comme mikolo yo lokola ye fallait a comme na tokos D. Ngame na komi na étape et na komi pe na etoko D. Yo pas comme c'est comme on l'a no fallait pour pas na Hollandais ye azo gagner koto ngana azo gagner koto. Ah voilà, ça c'est bien, merci beaucoup. Je comprends un peu par là. La représenter ensemble. Fallait que à côté musique. Ce qu'on a na côté représenter ensemble. Mais ba mélomane peut ba okolela babi est-ce que Denilis oto baka kala na kotondisa ba martyr. Est-ce que ti lelo? Azala bon petit na ngai meshak. Ozo kate mam na oloba. Na lobi na bandi. Bandi. Oui, ata corona na okende stade. OK. Po biso tozalinde ba représentant ya yawo. Valablement. Ce qui nous a mis na posanga te abomisanga ta na prison. Attendez batanga poison ke. Soka tinga na ba moyi. C'est kazo mona ke. Amona ke Messi azana no. Abeta bale. OK. Tina 33 ans obeta. Ba Ronaldinho ba otsa babi. Donc nde toza boye nazo luka remplaçant. Luka remplaçant. Azate. Jusque là azate. Azate. Maintenant mutu moi bouleversé beaucoup après nga. À part quelques maquionistes et moi quelques pasteurs maquionistes au basala ba maquiona na ba TV bani. Basala pe mamonga sala te basuka na ba triomphal avec ba kiti espace. Et c'est ba kena benda martyr ba tie caméra. Ba tie ba oloba po ba loba. Ozomona. Donc le sel après nga azate. Voilà, ça c'est bien pasteur Denis Lessi batubele ba Hollanda yo partout na Mikila Poto, Angola pe Congo Brazzaville. Bengi ba en tant que papa oyamba ki bokonzi ya prophète Dodo Kamba comment? Bon, ça est compliqué le quoi. Ça est bandai na sens à coup d'état ti suki suko l'état andimi bango. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour aiga ba to signer ba document bododo ba to zayi nete. Dodo est opportuniste. Tant moni ke bitumbe bandi candidat a été ya yo tia candidat. Quand même on se plaît na bokonzi ngo pasteur. Mais dodo azangai. Dodo angai nandimaka e. Ouais, angai nandimaka e. Mage mikola zo ya ba téléphone te mais azanga Mikolo ma ya ba téléphone te. Non, il y a pas Mikolo ya ba téléphone te. Ah, en tout cas, voilà ça c'est Batila qui est poison. Oui, aux États-Unis ba long les poison. Mais apparemment bino entre bino pe ba poison comme on le gâteau. Na lobby église comme lokola ba parti politique. Église comme business, showbiz. Église o ya kala, o ya dina bala, ezesute. Église o ya kala, ya papa Kilani. Ya ba groupe de prière ba frère Roto. Yesu yakawa na esika. O ka mulimo zo kita ya esute. Lelo pasteur a meli whisky na eti mise comme rouge à côté de la podio alléluia. Abeta ba chute. Chute wana eza cet esprit. Abeta be fe o yelo. Ngambo na bino pe lo ba makababi prophète Denis Lessi ntinda lo makasi bon amela ka diamba makasi. So sisi diamba masanga bolanda ko lobana te. Amela vin rouge. 2 verres, ouais. Mais pas alcoolique pesa. Non, mais c'est alcoolique quoi. C'est alcool. Mais oui non mais c'est alcoolique mon parce que le docteur t'a batinga poison habitué tu prends ça pour na rein pour na poumon pour na banane. Je prends un verre 2 verres officiellement pena le bango devant batoué les restes non mais oh ba kota na ba volcan na kati ya boîte atia ngona bouteille ya mai au mona muta o mela boy pourquoi eloko so eza malamu mambe pona yote o changer ngo récipient pourquoi o kota boîte na manette noire kuna de abutu ola tisu noir okomi maître Gims ou comment maître Gims eza stratégie na hein batutu ba kokoma ba Gims c'était Gims auto fongola missionnaire batu amoni yango ana défaut
yongo ko magimisa pona nini oyibi idéologie yo kende miso polele to mona yo. Donc voilà, donc ba pasteur ba hypocrisie à makasi, faut pas changer. Faut pas changer. Faut pas changer ko ngana clair ndio mona. Clair non ndio ngosala ki bangi natika ko simba bangi te ata pli moko te. Na yebso kama na nga mo kazawa. Bozwa ye aoyebisa milo na simba te. Na simba te. Jour moko papa mo na fingaka ye ala bakisi na ye amela soki 7 bouteilles à l'otoko tango ye atalinga na miso a transmettre nga kwiti wana basaka ta baba tuté na sa 5 jours na se siko ya église RCC kenda NRC exact 7000 églises que je gère 7000 églises ngana na bendaka batutu bazalaka na RC pour ba rimer comme babino prophète Denis Lesi atikine kutu mama Nzambe tala kutu aflataka président honoraire Joseph Kabila lelo akomisu na ngamba Félix Antoine Tshisekedi vrai ou faux ngana nation président nyosa ko fa lukanga président nyosa il faut lukanga ouais ba lukanga tendeni po mutasala histoire na mboko mutapeza prophétie avec précision ezanga ba lukanga tendeni la flatterie na maboko na ngana bimisa plus de 20 présidents dans le monde. Oui, na Centrafrique, na Paris, na Brésil, partout na Sakola. Ba koma ba président na Kendaranda kona bango to li avec nando ngana présidentiel. Na présidentiel bango ba lenga ngana bango ba lenga. Ba mususu baza na président moko, ba mususu ba président moko, mais ngana muta ba 20 président ba bima ba ministre ya ba poto. Donc Fatia ko leka o ya pe susu. O ya ko ya après Fatia après mandat na yo wana so ba mandat ne sila o lukanga kakati. Pona okufa lelo na lobita. Siko lelo relation na président honoraire Joseph Kabila izakoma. Zikanga ba mutunanga kati. Zikanga mutunanga mais pourquoi ça sous président na minute au président Félix aye, j'honore le président Félix, je le soutiens mais yé à famille. Toujours reconnaissant jusqu'à ma mort. Toujours reconnaissant. Jusqu'à ma mort. Donc babola mna yo ko bosana. Té jamais. Ngana ga ingraté. Vous allez ingraté. Rien. Nga Félix ndé ayebi na soutenir. Na lobaki yango polele na TV. Ta na wuti audience. Na lobby il m'a convaincu, je le soutiens. Convaincre. Mais na JKK pesa epeka bongo a convaincre. Oh, mais JKK convaincre ngati. Po JKK zaka netier. JKK so komba telemi. L'homme de Dieu. Oui, mais ce qu'a convaincu, soit convaincu, et ça va porter mususu na mona bango ndine na mona bango te. Oh, naebi bango mena mona ata bango te. Prophète Denis Lesi. Maintenant, j'ai salué Bandeko Baotalabiso, pourquoi pas saluer Trésor Manko, donc j'ai salué aussi mon caméraman que j'aime bien, Trésor Bazola, Yazana Pona Billy, Bima Voma Yiki, Bima Kitoko. Maintenant, tant qu'il y a un serviteur dédié, c'est aussi possible de faire la politique comme le pasteur Godempoy. Si son appel est là, c'est bon. Mais Azala Mobimba. Oui. Même Masumba, il est dans la politique. Azap une église. Tendez. Bazande n'a tant sauté. Au même temps. Tendez Boumara. Ah, vous attendez, les marteaux, ils ont bêta, Maguna l'assemblée, vous attendez. Tendez. Comment la délégation passée José Yotea? Moi, Tamukeya, Ozoya. Mais il faut que ça, on peut se retrouver à ça. Attendez les en classe. Oui. Pour que nous kota politique pour nous, nous kota pendant Nzamba tinda bango le roi Joseph. Ce qui ils appellent là, il faut pas bala Nzamba peut pas dans la poste, on a pas permettre peut-être mboke les a régné par Dieu. Ça fait du bien au monde à président Félix Azo Komisa Nkolo, Azo Bina. C'est bon, ça donne une autre image dans la nation. Ndé Kabila Zala ipe Azo Fukama devant Bisso pour na Losambo. Donc avec quelle humilité, tu vois. Ça quand on a des présidents comme ça nous donne le courage. Voilà, ça c'est bien, merci beaucoup. Tout le monde, moi, parenthèse, Yamboto Chité, prophète Denis Lesi. Est-ce que musique chrétienne, et ça, quand on a bon Zambé? Il y a une musique profane. Mais moi, je suis tête au Bassam, la vidéo, je suis tête au Bazali. Il y a une musique profane. Il y a une musique. Guitare, moko, solo, moko, même frère Patrice, comme on a soukouma, il y a une musique, on a félicité, vous comprenez. Donc moi je ne vois pas place nini bato maloko fe ba obeta mda limbonge. Donc vous avez une musique guitare wana ka yango wana ezai pas kofi. Na pourquoi linga to maloko fe mingi aboko kutu ezaka po boka libanga. Ah c'est. Olinga ki mingi ma. Ça sincère et puis abi parole. Oka banze monende za profondeur.
mais abwaka ki opeli banga abwaka nga toujours po naza mutu oyo na soutena ye premier poto na ye loboko na nga eza na kati ti po alunga awa nga bisi place no eza awa te asala bastudio mosu na ndako na nga mwana mobali wana asouffra mbotika alia na ye okofe moka koswa ye pa na nga asengaa mbongo te abeta kofele maintenant pourquoi bamiracle no eza mingi na monoko mboka bakombo na ngai na utiliza mpo na valorize mboka na nga valoriser si na ngai eza kaka bato bayebaki basaka ata bazalaka tribu oyo ebimisa nga fo bayeba bango nde mpe baninga bayeba na Chiluba bango nyonso bayeba na Chiluba bazohonore langue na bango pepe congolais alinga bongo te bakoma découvrir alinga bongo te pepe congolais alingi bongo nzondo unkrambio mafuta sika sikoke banje baokozo elima bata lokuta oyo ozoka oyo elima moyo ezala mai nde bokolango nzondo rien nzondo elakisi Jérémie 10:4 eza na monoko ya lingala veut dire marteau. Oui. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, pasteur Nolengepe Nayeba, bilan année 2020. Quant à vous, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Négatif du point de vue social, pour la Covid, il y a un problème belé. Positif parce que nous avons passé pour les. Tous on a conscience à l'ensemble. On se comprend. Ba dégâts belé bimi l'église et sungi biso ba arrestation ba mitakala ba blog belé et sali ba mort ba passer et bangisi o ndambo totikali. Pour tous on a nzela. Donc pour nous c'est positif. Oui parce que ils ont dit dans nzela ils sont mona so mutakala lisusu. Ba passer ba comme prudent na téléphone. Hein? Bon ba yoga yo conseil na psa bon. Ba pinga nga o délé za lobi oboke de kopo. Na lobi na bango bongo te na biza bango na bibino ba pekisa bino boligite ba opekisa bino boyo katalo so OK loko ngo ya yo kanga ta téléphone pour bazo image te ça pas na lobi mabe et puis bo se préserver penemele ça opesa conseil pour oya kotia zembi donc na lobi batomoki mais lelo monte bazongi na nzela yo mona subi image na bango mais yo pe malembo okota politique ti ngate mwasi peut-être bana nga politique ezelo na ngate papa na yo lia mbonga batu nyonso na tongi en église otenga ministre ya finance bena zu mbongo nyonso na tongi mama l'église et mati na otonga l'église en des autres na mbonga batu aleta lota bien avant na ngai na oza conseiller ya conseiller mo konzimo nani mais politique te on va chuter ça va député ou a uti koto ya ke koto te na ko gate. Merci beaucoup, prophète Denis Lessi. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, mes chers Kimbenza. Il y a recevoir en 2021 au Pona Luka qui opena moi mingi. Maintenant, génération, il y a ba prophète Obaye. Denis Lessi azorgi. Est-ce na ebakio? Na ebiote. Mais nandimio. On se comprend. Biso ne faut biniso to respecter presse, to respecter ba journaliste, qui que tu sois, grand ou petit. Avant comme grand, il faut être petit. Mais petit pour comme grand, il faut pas être bangolo logo langa. Au monde tu ozunga bubu. Mutua osale lolo na tepo. Délé du goût d'aria wa bongo yo. Et ça la bien na mutu. Il y a un message na otinde la ba pasteur na ba grand ya mboko. O ba ponaka. Non. Pesa moi na chance à kene likolo. Donc il faut respecter la presse pour vendre na mboko. Il faut respecter presse, faut respecter baninga, faut respecter catégorie nyonso. Aye banate. Merci beaucoup, Père. Vraiment, j'ai aimé vraiment. Maintenant, génération, il y a Lilo, il y a le prophète Wabimilo, Banan déjà approché en tant que papa pour un conseil. Bon, approché en Aïe, Bazali et Belé. Et Belé, Bazo, procédé toujours à attaquer Bilo avant qu'il y en a. Mais, Bazé, Belé, prophète Joël, mon anga. Joël Tatou, nani AGK kunana kingabwa talanga presque ba nyonso presque ba sabe tout ba prophète wala nyonso ba yaka conseil oui oyo ba kimanga eza bato ke ayebi ke koto yo vie azam da ba vérité sona ke via ya osemolanga lisusu donc mais voilà quoi mais le reste bazala bango ba batunanga bana leader musuté aparanga. Mais leader prophétique na mboko ezali ngate bato bazali na bandako ezalaki ou bien ezakaka est-ce que monde muta remplacer ngaza ça na onté jusque là baza makasi ba petit pa makasi bazala bango biloko eza
mais conseil na pesa bango baza apprécier te bisimba simba te po oya okosana bo delesa azali na eloko moko te papa tosoba bakarte tosoba ndako na courage mpe na eloko ya nzambe na courage bafrontement mosusu mpo opesa prophétie mosusu il faut courage tosoba bandako na courage mpe na molimo ya nzambe na bamiracle bongo sikoyo toki nozela kisi pourkui eloko nga nazwi yango na ofele boye epai ya nzambe bongo tikolaki dosala na yo monisaka fufu ekote awa ewuti États-Unis donc nzambe aza kaka mpona bolamu ya bato basala ye bolamu donc courage na webso ya prophète batika nde batricherie na évangile tozonga nde na bosembo po moto oyo ozokosana naza ndeko na yo un jour ça le retour. Voilà, ça c'est bien, merci beaucoup prophète Denis Lessi. Maintenant mot de la fin et puis déclaration nanga mon non journaliste et puis na bandeko au bas opportunité. Grand. Le Congo va rebondir cette année. C'est l'année des rebondissements. Il faut zagana mo pepe na kati. Ballon ba kota ballon na maïté. Ballon c'est za mo pepe to zini sango ebima. Beta ngo na sia otikalate. Ato kitisiyo, ba kitisiyo. Le Dieu de délice va te faire rebondir. Année où il y a rebondissement. Il y a Congo. Moutou a danger na pembe na otia e pembe. Moutou a danger. Moutou a blocage pour na otia e pembe. Il y a des relations qui ne produisent pas. Il faut otia e pembe. Il faut faire des relations avec des gens qui te font monter dans l'escalier pour atteindre le sommet. On ne travaille pas avec quelqu'un qui te fait reculer. Travailler dans Moutou a matza. Ou a comprendre vision a appuyer. Alors, il ne faut pas t'associer avec des gens qui viennent te voler, qui viennent te détruire, qui viennent pour te déstabiliser. Bah, toi, il faut t'y appeler. Voilà, ça c'est bien. Billy Bollandon direct. Moi, des salutations rapidement. Bah, tu vas opportunité Hollanda. Bah, aussi les cas. Je m'appelle le docteur Roger Motelelo. Naka le Fongola. Les Lorae. Les Lorae. Yé Morora. Ok. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est bien. Donc, restez toujours branchés sur. Mbote papa. Merci beaucoup Mbote journaliste. Ok, merci beaucoup Toye mingi na ngambo na yo. Omeka moi mukie ko témoigner par rapport à pasteur Denis Lessi parce que babi ozaki ozalaka jusque là ami na d'enfance bokoli na ye bozaki na ye do ba comportement na ye sur 100% ko ba pe moi 80%. Bon, merci beaucoup et ça pour la première fois nazo abatuba ko poser nga question bongo pour na prophète Denis Lessi. Denis Lessi, je dis souvent à mes camarades, je connais Denis Lessi comme ma poche. Oui, parce que Denis Lessi, na outa na mboka moko, to bota mboka moko, to côté école primaire ensemble, to côté humanité ensemble. Na bien Kasai. To za rivière Kasai, oba mataka côté Lebo. Donc, juste entre limite entre katikati donc il est beau na Kinshasa biso za na milieu wana bato bi côté na boxo leki ba mama benga ba mission makato za côté wana donc route na mbo bien Kasai donc Denis Lessi to botane mboka moko to sala école primaire ensemble à type humanité moi atinza ba ko longole na mboka tikanga ku na mboka ndamba ko kulongola ayi ko pa mama ke passer wanga na ke ko sala donc médecine na ngai mais Denis Lessi tant kula na mukili ba ko Denis Lessi amelaka bangi to intéressant na seka mingi ngai nde mutu na bano mela parce que bano ngande na bano mela bangi bano mela bangi to no sala musique et to wuti to ki na vacances to vacances to sala ensemble biso bezela ko mongo feu rouge to bano ko imiter Kester na ba Kester na ba Ivoloko là donc là la hasard dans là ensemble nous allons les 10 pasteurs nango to bano les 10 pasteurs alors maintenant biso nous mela bangi on a musique na biso tozana na ba troisième des humanités quatrième des humanités comme ça doké ba classe to ba vacances na mboko to sala ensemble ngai tena bano mela banda na ba camarade mususu akufa kala mingi te akufa maza ba fari ya ilanga donc to bano mela bank to les mais délire donc clair na ta bomwana et puis to bano pesa iso tozana na ba musique oui ka boyo zo mona ka ne puis ya za leadership ya bomwana so tozana net na musique la musique peut être instrument parce qu'il parle bien il faut convaincre mon tout pour mon appeler ça bien instrument donc leadership les abomona Denis vraiment je jure ça parti pris je suis à média peut-être tout ça malgré tout ça mais na koko lobaté le comme parce que non je connais Denis comme ma poche ça ami à l'éloté je n'approche pas lui avec l'intérêt parce que ça ami tout ça inséparable parce qu'il y a pas une famille de A à Z ngana une famille de A à Z
bayaya nyonso babota Bon, non kolia mbongo ya Denis ne pas dire que Denis aza eloko akopesa ngai eza te ki nga na koluka te te so nga penza eloko na kopesa ye net nga na domaine médical so asenga service na côté médical na kosalisa ye yesu aza eloko aza kuswali masa nga za poste eloko tel eloko pala ko kabala masa nga elamba na kopesa mbongo ekosalisa ye donc c'est comme tout ça ami quoi parce que na bana Denis aza na mbongo te to bana Denis na souffrance. Alors maintenant, si il y a commune loko il y a cause servir à couper sans frontière. Na ko ya pe nanda connaissant protocole, na ko lia pe nanda connaissant protocole. Et ça te que bien azo ko lia mbongo eso loko non ezelo sikate. Quand même on au courant qu'il y a cantina ba pasteur rebelle. Bon makambo na ina donc j'ai en makambo pastoral na ina makambo wana italinga ti yo tuninga juste question pour na makambo ya délice pour comportement na ine balba kamela kabang Jésus soit témoin avec ce truc non kuna ça te c'est ngam na mano mela bang na tikango na tika babang depuis année 89 hein 80 na isu su dikutu ngai na kuma ennemi so mutu omela cigarette pembe nanga ata en tout cas na ko supporter ote na supporter isu mutu amela masaka makaya pembe na tata libu musula pa na ko ça c'est bien mais na mot de la fin na batu o balobaka bongo bon na bato balobaka bongo pour makama passer de liste qui amelaka baba non amelaka bang et puis ya mano mela bang en tout cas nzama alimisa bango moi je témoigne au nom de Jésus ndeto côté na mbula ya sika le 4 janvier où ezalaki anniversaire nanga alors na témoigne le lendemain na mbuta ba lelo toza date le 7 non. Donc, 3e jour après l'anniversaire, je jure au nom de mon Dieu, Den Baba, nous allons bango, Den laisse la bangité. Dans les médias, nous allons la bangité, nous allons la bango, nous avons courage naïe, nous allons pas moi, nous allons lever qui a pas de courage naïe. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Bande Konyo to balandi émission au Kumbela Mokili, tout ça qui en a rapport au Pesabino. Plaisir, merci beaucoup. Restez toujours branchés. Je salue les boss Trésor Mancour, donc Bipa pour l'Andabiso Prince Trésor Mancour. Pourquoi pas saluer aussi Salut Mama Puta. Je salue aussi notre caméraman et les caméramans excellents. Trésor Bazola, Yazala, toujours on a pour Nabilili Ibima Elengi. Restez toujours branchés, Babi s'abonner massivement et on se retrouve dans un autre numéro. Bye. Bologena lela Trésor Mancour Kumbela Mokili Kumbela Mokili Trésor Mancour Kumbela Mokili talaka yo mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili tala bango ba jaloux bazo banga Mancour wetu alobaka te Trésor Mancour wetu Kumbela Mokili